Kuna victoire na biso République démocratique du Congo kuna na Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution oyo ebengami na kombo ya 2773 bisuko wapi tomoni Conseil de sécurité des Nations Unies ebimi libanda na poasa pona kolakisa misapi na mokili mobimba ete Rwanda azali pays agresseur officiellement ya République démocratique du Congo. Mais pour la première fois, dans l'histoire, il y a République démocratique du Congo contre Rwanda, pays agresseur. Tomoni bango ko bima libanda, pona kolakisa na misapi na poasa pe balobi kezali Rwanda muto azo agresser Congo. Basengi na Rwanda a quitté République démocratique du Congo, atika Bukavu, atika Goma. Et sengeli boye baete baye bazo équipé Goma, bazo équipé Bukavu, bazo équipé ba territoire mio surtout ya est ezali armée rwandaise. Ezali Paul Kagame na ba terroriste na ya M23 bazui quelques congolais neti nanga baye na bango liboso kaka pona kopakola biso poudre na face, mais en réalité ce n'est pas nanga mais c'est l'armée rwandaise. Alors batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani mwana ya mama Christine Kalanga ompeto leki mbala moko na maetokolobela na tosolo la politique na biso ya lelo tozali toujours na même rythme ya esengo ompona victoire na biso République démocratique du Congo kuna na Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution oyo ebengami na kombo ya 2773 bisuko wapi tomoni Conseil de sécurité des Nations Unies ebimi libanda na poasa pona kolakisa misapi na mokili mobimba ete Rwanda azali pays agresseur officiellement ya République démocratique du Congo. Ezali victoire diplomatique mpambate esengeli na bino koyeba ete mokilo mobimba ezali na système etambolaka ezali na ba organisation ekumbaka mokili oyo et Conseil de sécurité des Nations Unies ezali moko na ba organisation oyo donc ezali mbala liboso organisation oyo emeka kokotela peuple congolais emeka kokotela République démocratique du Congo na koloba na bosolo ete République démocratique du Congo ezali pays victime ya agression ya pays voisin Rwanda o azali soutenu bien sûr na ba multimillionnaire na ba grande puissance na ba société oyo ezali kosomba ba matière na biso République démocratique du Congo à travers Rwanda do Rwanda ye ayibi abomi a violé azuba matière wana ki kotekela bango do baza ba reseller. Alors même soki ezali mbala liboso te eyebani déjà presque plus de 30 ans et pour la première fois tomoni quand même organisation oyo ebimi na mpoasa pona koloba ete Rwanda azali pays agresseur ya République démocratique du Congo basengi na Rwanda alongwa na mabele ya République démocratique du Congo sans délai basengi na Rwanda atika Goma Bukavu azonga na epana yekuna na Kigali mpamba te pona bino baebozo landanga esengeli boye baete baye bazo équipé Goma bazo équipé Bukavu bazo équipé ba territoire mio surtout ya est ezali armée rwandaise ezali Paul Kagame na ba terroriste na ya M23 bazui quelques congolais neti nanga baye na bango liboso kaka pona kopakola biso poudre na face, mais en réalité ce n'est pas nanga mais c'est l'armée rwandaise. Alors Conseil de sécurité des Nations Unies bango lokola bato politique à likolo na niveau international basi baye baki ete Rwanda azana ba soda na ye na kati ya mabele ya République démocratique du Congo depuis ba rapport de Mamping ba rapport rebelle ese bimaki
mais ezalaki koloba sans action. Mais pour la première fois na histoire il y a République démocratique du Congo contre Rwanda, pays agresseur. Tomoni bango ko bima libanda pona ko lakisa na misapi na poasa pe balobi ki ezali Rwanda muto azo agresser Congo. Basengi na Rwanda a quitté République démocratique du Congo, atika Bukavu, atika Goma. Et basengi na ye atika ko soutenir ba terroriste na ye AM23. Ezali victoire. Ezali victoire pona nini mpambate sur le plat il y a Kobunda armée na biso ezali infiltré ndenge boyebi infiltration ebandaki na tango ya AFDL eye na RCD Goma eye na CNDP mixage brissage mixage et puis brassage et puis tozomona baye na même système pona ko pousser na Tshisekedi a signaler sous ba corna bango po ba koba na ko infiltrer biso po te République démocratique du Congo to tikala libela ba umbu ya Rwanda na ba Rwandais na Paul Kagame. Mais par rapport à la diplomatie oyo gouvernement ya République démocratique du Congo na biso nyoso to ba congolais ko bima libanda ko betambela Conseil de sécurité des Nations Unies bakomi na suka to pousser bango na mir to che bango contre mir et bako quitter basanzi Kagame. Alors ezali victoire na biso ba congolais bino nyonso tout ba congolais boza na kati ya Mbunagana na kati ya Goma na kati ya Bukavu bozala na esingo tozali na nzela ya malamu pona kozwa solution ya guerre oyo tovandi nango plus de 30 ans na est ya République démocratique du Congo pour na ba matière na biso neti coltan, or, diamant et autres. Et pour na bino ba yebolingi boye ba mozindo ngai lokola journaliste à investigation Patrick Chimanga moi na mama Christine Kalanga na salaki ba investigation na nga musika na pusaki ba caméra na nga musika ezali na accord oyo esalemi entre États-Unis d'Amérique na République démocratique du Congo par biais ya président de la République na gouvernement Trump. Président de la République toujours na diplomatie na ya gagnant-gagnant. Ndenge azotambola mukili mobimba. Mpona ko faire comprendre na bato ete Congo tozali victime ya ba matière na biso premier. Tozali nango olie mokende bozala ba reseller bosomba ke pa moyibi ya Kagame na Rwanda boya directement pa na biso to sala deal quand même 50-50 bino bo gagner biso to gagner et ezomona na on dirait diplomatie na ye futi mpambate accord esalemi entre États-Unis d'Amérique na Félix Tshisekedi na gouvernement na ye tokotike la bango ba société na bango ba ya ba exploiter mais ndenga bien 50-50 bango ba gagner bisope to gagner mais à condition que ba meka ko tia pression na Conseil de sécurité des Nations Unies to Conseil de sécurité des Nations Unies na ba organisation misusu o sengeli echa kimia ba meka ko lobela likambo a Congo. Heureusement pour la première fois Tongoni États-Unis d'Amérique kochia poa pambate résolution 2773 oyo isalemi na faveur na biso boeba ete États-Unis d'Amérique yemutu ache pression mingi wana po France aza contre biso France aza po na Rwanda. Alors États-Unis d'Amérique na France bazali koyoka te po na Congo pambate Trump aza businessman Trump a mutu ya ba bitumbate Trump pona ye intérêt à pays na ye liboso et le reste est allié. Alors tomoni France aza déjà isolé na lingi kokota côté ya Ukraine na Russia pour le moment na zonga na côté ya Congo na vandelaka kuna. Donc diplomatie oyo gouvernement congolais na président de la République basali pembeni il y a États-Unis d'Amérique et puis na le reste du monde et fouti patata ba mama bandeko boling on pambati ba résolution ya Conseil de sécurité des Nations Unies balobi Rwanda longwa sans délai makambo tika nanu na bongisa pesanga un mois 2 mois ne bania ko bima ezalité allez kamata bisaka na yo kende. Donc bino ba ebozali kozela ete Conseil de sécurité a eu résolution vendredi mais ti lelo tozi solution te mitema na bino ekita baye bazalaki ko soutenir Rwanda baye bazalaki ko faire alimenter guerre ya est ba comprendre et bazongi na raison.
Alors, est-ce que le problème attend? Topé s'attend, tant qu'on a une semaine, et qu'on a 2 semaines, et qu'on a 10 jours, pour tout le monde, application il y a Maïbango Balobi. Mais il y a résolution en 2773, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. Balobi, ce qui Rwanda a cité, Barofia Kolaye. Et Barofia Kolaye, par la sanction, et c'est bandit déjà, dans quelques membres, il y a Rwanda, Neti, Kabarebe et les autres. Et après avoir sanctionné ceux qui ont quitté, la force spéciale au Ezali, qui représentait le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour déloger Bango. Et ce qui est commis, c'est que suka ya Kagame. Donc, namukuse na ena lo mango pona ko manyolela bino li souhaité ce qui résolution 23 27 ce qui résolution 20 namukuse na ena lo mbango pona ko manyolela bino ete ce qui résolution 2773 il y a Conseil de sécurité des Nations Unies et kati makamu na faveur na biso Congo na ba congolais ezali po diplomatie ya président de la République et joué mingi a signé deal na bango a signé accord na bango. Alors question tozo mituna, est-ce que deal o bango ba signé na biso ezali deal moko ya bosembo? Est-ce que bakotosa yango? Est-ce que bako sala ete Rwanda atika ko agresser biso? Est-ce que bako sala ete bakata ba soutien surtout na bango pona Rwanda oyo tindaka Rwanda agresser biso? Avenir ndeko ebisa biso. Mais esengali tozala ba optimiste biso ba congolais. To zela na elika ete na sima résolution oyo kimia ekozongela biso na kati ya République démocratique du Congo. Bino bandeko na biso boza na Goma na moni bazoboma bino neti banyama. Bazoboma bandeko mibali basi butu moyi na kati ya Goma neti bibwele. Bazoboma bandeko basi mibali butu moyi na Bukavu neti bibwele. Na ebiete passe ezali makasi. Mais un jour passe ekozala na passé. Pambate baye bazala ba responsable ya pays bazali ko jouer rôle na bango on peut être makambo oyo esila na kati ya République démocratique du Congo. Bino nyonso tu bozala na esengo. Na kosenga na bino bo s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani na Politique TV. On peut être bozala informé sur makambo ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo. Bozala informé sur guerre et agression otozanango contre Rwanda, Ouganda et les autres. Bozala informé sur makambo nyonso tu toba info nyonso tu esengeli boyeba. On pambate ata boza musika na mboka na bino mais boza ba patriote. Merci mingi. Bozala malamu bisika bozali na kozonga lisusu pona ko manyola bino mikolo na lobi na ko garder bino tamulaite na zoya kaka pona tamukuse na pesi bino l'essentiel et tozongani pona kokutana mbalasima. Nazali wabino Patrick Chimanga tata Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga mpe to monani mbalasima. Merci beaucoup mpe goodbye.